par rapport à eux toujours vivre le Bien, tu fais, bilile le kamalo bana ebele. Bien, tu fais toujours un enfant. balandi ya DMTV mbote nabino esengoza ya biso ya koyeba ke boza ebele boza olanda chaîne YouTube nabino DMTV évidemment où il propose bino actualité mais ba analyse pe sur ba sujet d'actualité topé ba fait sociaux encore ba réalité ndeka toza komona na mboka na biso lelo eza moi coup de gueule oyo tolingi tosala parce que mboka na biso nous n'arrivons pas à comprendre ce qui finalement ezalaka nini yango est-ce que motema mabe est-ce que ezali kibondoki ezali nini yango exactement o esalaka na mboka na biso et surtout komona bato bazala insensible ti na niveau ya boye. Nous voulons parler lelo na liwa ya un catcheur de renom ya mboka na biso azalaki très spécial azalaki particulier catcheur na kombo ya Mwimba Texas. Boyebi bino surtout kazaki catcheur azalaki albinos et vous connaissez aussi bien que moi quel problème albinos la katango albinos basaka na problème ya peau et même kabango ba maladie ebele ba maladie ya peau et senga pena bazala bien suivi mais en même temps albinos bazala qui peut vraiment marginaliser pointer du doigt awa kala toujours ko benga bango bandoki bilomo ya bongo na culture na biso pena ezaki kolekate mais Mwimba Texas a valoriser ki bango pe abundaki pona bao mususu balaki connu lokola yete pour que bao basaki ko se retrouver dans une situation moko difficile ba makam na bango yebana pour que bako ko bénéficier na balisungi au besoin et donc Mwimba Texas wazali ko sala catch moko to benga catch moko propre catch sans fétiche asalaki ko bunda na technicité nyo surtout et ça qui vraiment très plaisant il y a Kolanda mais Mwimba Texas a perdre bomo inaye et ti nangonga oyo tozali ko solola un mois yango yo nzoto na ezali toujours kaka na kati ya morgue Mwimba Texas azwina nous droit na repos éternel wana te apema na kimia esika wapi bako ponela ya koka kopema pour l'éternité et pourquoi na mboka na biso tokoki toujours ko se comporter boye to vivaki yango na papa na biso oyo asaleke ko ya foire yepe corna et oumela na façon moko ya kosakana te avant ba ya kokunda ye mais pourquoi République démocratique du Congo et remerciaka toujours bana na ye o baranda ye ba loyaux service na ingratitude ya modèle wana est-ce que pona kokunda mutuloko la Mwimba Texas et sengeli kaka ke budget ça la soki nini pona kokunda ye seul le ministère du sport par exemple et koki ko soit charge ya ba obsèque wana te pourquoi na mboka na biso ezalaka toujours kaka boye nous donnons une très mauvaise image ya mboka na biso coup de gueule oyo tozali ko partager yango na un artiste musicien qui a soulevé justement cette question yende kutu mutaye ko la musa biso pe lisusu koyeba ke attention Mwimba Texas o atika ki biso d'ailleurs biso pe to randa ki hommage par rapport ya parcours na yenyo surtout ndenge ya sala azalaki un catcheur pas comme les autres c'était un albinos ici en Afrique azali mutu moko aza particulier aza lokola bato misusu te parce que biso il y a trop de préjugés il y a trop de problèmes autour il y a ba albinos et donc Mwimba Texas azalaki un peu devant na scène pour ko défendre pe ba albinos d'ailleurs azalaki na je crois fondation naye où ezalaki justement kosunga pe bandeko kaka ba albinos alors artiste musicien ezali nkumu manda chante justement a rappelé biso que un mois yango yo nzoto ya Mwimba Texas ezali toujours kaka na morgue bakundi na noté a sali appel en tout cas na bakundi ebele o bakoki ko s'impliquer na makambo oyo po bakoka ko permettre na Mwimba Texas apema po na libela Mwimba Texas ndem ta senga aide wana te comme isko biso nde to senga ngo
c'est vraiment malheureux. N'a proposé bino bolanda kumu manda chante, ensuite nous allons revenir hein, pour que to si sali solo oyo ils allaient quand même yamawa ou ils a coup de gueule hein, ils allaient le tolo bango na esengote. Je rappelle hein, que bozolanda chaîne na bino DMTV yom tozano abonné tende konanga cliquer au comme abonné ko bossa la pété cloche de notification ko apparaître juste après que s'abonner hein, ko permettre hein, au ratakali sous te ba vidéo to banda kotia awa suivant kumu manda chante, nous nous retrouvons tout de suite après. Vraiment. Et puis, il y a beaucoup de choses qui passe pour attendre les blancs parce qu'il y a des ndundu raté. Le ndundu a monné le coup la Texas mouine, bah ça lit un mois na morgue. Nous avons compris faire mener au thé. Pour ça l'effort, na ngambo wa sport, na ministère des sports. Ouais. Na ministère des sports, excellence na biso, pasteur la monnaie na biso mbayo. Vraiment, bota likambuya mouine Texas. Mouine Texas azali. Style le bakunde na mzee. Style le bakunde. Et na tuna ya mambo abio balingi ete na kati ya commission ya makambo ya kuantere. On a évité, mais lelo Mwimba Texas a matisi le kumu ya bandundu nyoso na kaka Congo, ça fait moins 11 ans. Lelo tout le monde a camarade de belé ba na base bandundu mais na kala ya bandundu ndoki. Vraiment. Et nga maman ya boti maman na ngai koko na ngai azana bomoi. Elle a au moins 102 ans. Azana bomoi, azana ndundu. Donc vraiment mboka bota la kaya Texas Mwimba beaucoup pour enterrer parce qu'il y a des gens qui ont été beaucoup pour enterrer pour ça là malade vraiment pour ma carte à moi merci na tango pesa pour émission là un bon dimanche na batu nyo sur la télévision et na ba konzamboka na ba massanyo sur ba musicien et na primo tunanga sam tintu pa azali vraiment monsieur Samuel si nazagi na OK. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Botiwana Kolanda Manda chante bo kindenge à lobby et na makambo Manda chante à lobby. Que dire de plus? Hein. Bozomona que même na muto Yambi et Isaac Maï azako kamwa. Bakunda ekakate donc vraiment mboka na biso ezalaka nini yango. Donc il faut sikoka kovanda kolela. Papa Félix Tekedi tala biso likambo mama Denis Nyaki Roube babele la mama Olive ezalaka nini yango bakondi oyo bazali capable ya kosala parce que Mwimba Texas quand même hein, je crois que cette image que nous donnons, ils allaient image moko yamabe, ils allaient même de nature ya quoi rassurer bande konabiso balbinos te au bazar comme on a déjà que ceux qui n'étaient yamobe sous Mwimba Texas appelé na moto bongo biso banzeta okaoka to sukandeni ceux qui tozui problème pays na biso quand même à un certain moment hein, et sengeli ekoka koyeba kotia ba valeur hein, na place nango po boy vraiment ezo sala pasi na kokunda mutu ya pamba il faut nzoto sala un mois pourquoi konyoko la moto modèle oyo je crois qu'il a droit à ce repos éternel et que senga pe ba moyen ebelete to monaka makambo oyo même na liwa ya ndaye boyebi kaka ndaye oyo aza meilleur buteur ya Coupe d'Afrique hein, en une compétition a marqué 9 buts record Hollande ba bataille ngote ezala ki pe kaka ba problème avant ba kundaye ti même na niveau qui na ministre Amela na Mbongo oyo chef de l'état disponibilisaki pour la famille ndaye c'est vraiment malheureux. Makambo ezali koleka na mboka na biso c'est révoltant et j'espère que Mbela au Manda chante a lancé message au Manda chante a pesi et koyokama acquis de droit et que bakosala nyonso tout pour que finalement bakoka kokunda Mwimba Texas ndenge sengeli bakunda ye pe apema na kimia parce que il y a koyi kosenga sur le côté il ne sait plus parler asi akei déjà molimo neza déjà pas yanzambe mais biso bato tozomona nde tozali komona buso banyo surtout un mois pourquoi imposer na mutu kovanda na morgue pour quelle raison motif ni raison ni valable ko ça c'est vraiment malheureux makam tozo vivre na mboka na biso et de plus en plus babiloko ya boezalika ko se multiplier pe ko sala maiza ko laksa désorganisation na chef ya bakonzi na biso o bazali ko kumbela ba ministère ebele hein, ya mboka na biso ba ministère ya tutelle notamment ezali vraiment mawa mingi voilà to continuer pendant mingité parce que zaki moi coup de gueule hein, moi colère hein, par rapport à la situation oyo to suki na biso awa pour ne pas trop parler ce que ça la réaction ko toujours ko réagir dans tel ya commentaire hein, mais ko bossa na pété ko s'abonner ce que ça non abonner na chaîne DMTV et au cliquer pe sur la cloche de notification ko apparaître une fois ko s'abonner ko permettre na yo au rataka le sous teloko to kotia awa to kote na bino prochainement ce qui nzamba
balingi mais tobo santé to ba komi batela parce que Covid-19 ezali, il suffit kaka to respecter ba mesures barrières to kubenga nango musika na biso pe to protéger ba famille na biso parce que prévention est la meilleure arme to za nango poto yeba komi batela contre maladie oyo. Si Dieu nous prête vie to kutana na mino les sous poto échanger les sous na lisolo moko d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.